Ali Mosai Nanzamba solo. En tout cas, et Sopi Général Soni Makasi, alors na comprendre que bango mi balé na walesa ba yebani po walesa zancho. Kaka ncho mutu akenda ko supporter ncho. Batu tu ba yebi ba aventure ya koswana na yena edingwe. Et la kisa ki aza aventurier azancho, mais ce qui Général Soni aïe au devant ko kumisa walesa, c'est-à-dire bangonyo surtout baza bata soloka na bakankenza na bakinzamina na bamukuna na ba Léopold Mutombo bango tout esi ba baby donc église de réveil à Congo en tout cas les tozwa mboka bango nyonso tout faut bakene na prison to sanzisa bango kindoki balia to sala bango ba délivrance pe bakoki côté à sauter parce que c'est grave un sorcier ndoki lokola walesa boki no témoigner ki azo salela nzamba solo. Donc ezali mawa mingi. Alors Kinziamina bonzambe esilaye akoma mythomane, donc akoma ko beta munoko pe ko kumisa buzoba. Tala ndenge pona ye kanyama les criminels azalaka serviteur de Dieu. Donc lokola azaki serviteur de Dieu azoboma batu bakoki ko pesa ye micro atea. Donc nzambe abimisi bango poisa. Bishop Kankenza to solo laki na ye na yebisaki ye ke ba lakisi ki sataniste na bango. Alors tant que tu as libération, et là, tu as pasteur, on a une délivrance, tu as mis ça bango Yesu, parce que tu as musika bolanda, témoignage, il y a madame Jacqueline, beaucoup de monde, ndengenini, batouana nyo surtout basimbikis. Alors, tu as été, tu banda qui est, na breaking news na biso, où ils allaient à la lelo, une plainte contre Tshisekedi, déposée à Bruxelles, motif faux usage de faux et escroquerie. 2 avocats et à Bruxelles bafundié. Alors ils allaient empêcher à Kende Kinshasa parce que à ko kendete ce que na problème na justice. Nous surtout on est allé nzambe mutazobo ya Tshisekedi à Kende ko légaliser ndenga légaliser qui alias Kabila na 2011 alinga sala ngo siko ba que nous changer constitution li kopana bango ko ina mai. Pe li susu na Kinshasa ezokamwisa ngai o bazwi ba médaille o bazwi ya or o bazwi ani wera na JB sengeli boyeba ke bokozwa médaille ya or te po Kofi Buzoba sala kindoki ya sala makambo ya sala bino nanu bosali yango te. Donc Kofi azo mérité kozwa ba médaille ya or ya escroquerie ya kokima mbango ya ba viol ya nyonso wana. Do bokokai na yete même na musique bokokai na yete. Même na musique bokokai na été puis ba médaille wana nyoso ba pesa par papa Lutumba na papa Bombenga Jano Bombenga ba o tout batikali wana ezana ba pesa bango ba médaille ya immoralité, ba médaille ya kisi, ba médaille ya escroquerie, ya ba viol ba sala contre ba mineur, c'est-à-dire gouvernement wana ezo kolakisa bino ke ba violaki bango mon côté ba bomaki bango mon côté ba bomina ba Kofi ba bomina ba toana nyo surtout ba pesi ba médaille. Alors bo kanga vraiment monoko bo disitaraté puisque boza niveau moko ya mabe bango ba salité. Même na musique bo bimina bino kalami bo bimaki en groupe ba Kofi ba bima bango moko ba King Keste ba bima bango moko ba papa wemba ba bima bango moko bino bo bima wengene tisaiko en groupe. Donc bo kanga monoko bo vanda kimia bo continuer ko sala ba aventure mais bo ye bango ke lokola bozo continuer ko supporter ba criminel musique ya suka na ba médaille ya suka bozu ya ngwana puisque après libération prison et café lato bolo motoko ya babino. Alors to bagi Tshisekedi bakangi parce que bazo memayi na tribunal ako voyager te ba empêcher ko ya ko sala likopa na bango parce que ba belge bazana ba preuve que azu ba mbongo ebele pour na ko favoriser glissement na Congo. Donc ezali malamu mingi pe to lobi fonds citoyen alobi peuple na constitution de armée naé. Alors pe ba fonds citoyen bazotuna pourquoi na bene na mikiri baki osala dialogue te et pour na nini gouvernement ezo réagir te na ndenge bazoboma ba congolais. Vraiment ezali makambo ka kitoko. Tolobaki susu ngonga yangoyo bakolo kasonda bakolo mbasu bakolo kake basolo bakisi ngonga ngoyo bobeta ba Rwandais bosala nyonso soki bosali yango te le tozo libérer mboka soki tomoyi koyoka mutu ke abetaka kasonda azalaka na kake azalaka boyo azana minganja bapende en tout cas okozwa fimbu pe okokende boloko puisque ngonga ngoyo ndefu ko appliquer biloko wana tomoni yango te po eza lokuta tolobi susu ke tokamwe mosai na nzambe lokola Sonika Futa Rockman oyo aformanga oyo aidanga wa lansanga oyo nazana respect pour lingo mingi makasi
komona kokwea tina okende okumisa nganga ya walesa esalinga pasi mpe mawa tobondela mingi mpona basali na nzambe mpo mingi basimbi soloka mpe nzambe akomi koexpose bango. Alors tolobaki ete Kankenza oyo azali évêque général mpe Kinzamina bango nyonso tu bazosoutenir ke Kanyama azali serviteur de Dieu mpona bango criminel wana il fallait bayambe na l'église ateya po apesaki bango mbongo. Donc bomoni ndenge mboka na biso diabolo a récupéré na basali na nzambe na ba politiciens ezali mawa mingi. Après la signature de sa charte Front Citoyen, balobi les choses sérieuses commencent, balancer ultimatum avant le 31 janvier. Il faut calendrier électoral et salama pe fichier électoral wana batalango nyonso tout. Sinon ekozala pesimbwa mbwa boy. Ezalaki breaking news. Nzambe apambola bino à partir lelo. Tshisekedi akanisaki aleki biso na mayele amata na avion totala ya kende parce que Nzambe akomi ko récupérer moko. Alors tozo pesa merci mingi na docteur Jean-René à partir à Canada, docteur a soutenu biso, docteur so bozolanda biso caméra oyemta sombaki. Bonne année Nzambe apambola yo na famille mobimba na Canada. Bye bye for now. Breaking news.